koyangela bilako na tata bakopambolama. Amen. Melibota uniquement le royaume des cieux. À quoi sert pour gagner le Samukili, mais de temps au père au Konzalikolo. Au Konzalikolo, c'est important dans l'ensemble. Il ne va pas qui pour nous autres égoïtés. Jésus a qui bien aimé. N'aimez pas le monde avec les choses qui s'y trouvent. Vous regardez la mobilité, la ville, on est au secteur de Gatinango. Et la cité que beaucoup, il y a bien que son qui veut qu'on entende côté à mon dé là yo. Yo local bosso royaume de. C'est ça, on qui limite va que la église Nzambe, Fumbola Teranga, Michel Tambola, na que les poteaux au pagan. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, croyant qu'en multipliant de vaines paroles, ils seront exaucés. Ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. Les païens vont pas le faire. Nzambe dit pas le païen. Nzambe n'a pas réussi, n'a pas païen. Nzambe n'a pas pour l'intérêt de poteaux païen. Nzambe n'a pas mon pacan, ma pacan ne va pas le faire. Mais mon ponam natata, à l'ouaka, vous comptez mais comment demander à ça qui moi dans le lingongo et mais tous les jours pour la foutre à mon temps avant la mukanda la qui s'en église à sur na usambra na mukilo mukona okupa na mona yo mona ngai mukolo nazana sea wa tosu lokana yo kayo kapengai 10 ans car prière wa même na tawa examen na bosa ka teke kolo na usa examen pesa kama yele rien du tout kolo kambangai d'emblée sanga na lié par église à solo na que nous sommes dans l'église na kuna comment vous avez dit que nous avons na zone na pompage même si na kuna kwa église à solo mona nanji même bongo na pochité na petit makolo pada 5 heures qui na jil kuna kwa église à solo au sambe mais gloire à Dieu quand nous sommes dans notre église na 5 kolo na kotiao à lui église ma minga ozali bien ozate sozate yebisanga sozali nalanda na bana osenga kaka elokwana personne a commis la église na tuni et ces cérémonies na mona na bao bazali bosona bazosana ya yube ya bango gloire à Dieu pour la bande répondre de on a mino de tic otak en faut mona na likolo et pour moi na sa awashi la nité dans la culte na kayo yangoy na Apocalypse 19 culte Apocalypse 19 11 13 tala wenge na tata sozana liloba kopo manzoto note pona ba bien matériel no se botikala moto nyonso azali awa azala jour obandaki ezala jour pe fin ekozala pona yo pona nzoto mais âme faut continuer pour exister âme c'est quoi tango uti na pongi na kota kolala bientôt toke de sukolala komi ba kolota oloti mutazana kinkole yo zaliawa nandega zalaka nandega lata nandega lobela tala ba âme rencontre ba âme
ni avion, ni camion, ni moto, et se déplace là. Et sur la même de loin, les eaux coûtent à la paix, vous savez, on a tel qui gagne. Ni pe bo ba kenda, ba ye ba la tel, azaki moninga na camarade de team, ba ya ka pe ba visiter rapino. Bo ba ta basambela na tega bo solo, ba za toujours na ke moné sengo. Mo ba za basambela na tega ba pe, ba na pas itala riche na Lazare. Di solo les a au hasard te. Lazare, mutas ko souffrir, ko lia na sia table na ba miette. Mais riche na table de abongisa ndap moninga pesa ndap atana masani ya pamba. Metango akufi tala bakenda kumona na kukozina kem Lazare na maboko Abraham na likolo metala riche na sufuru na moto na libulu ya moto. Tilelo ndenge swaro ne beta matilelo azakala wani. Lazare tilelo azana maboko Abraham kuna na kukozina tata. Oh, nous sommes qui paient à leurs âmes facile pour bâtir ma porte brusque. Malgré ce dit, il y a quelque chose dans ma poche. Il y a quelque chose à vous tenir à la banque. Il y a quelque chose 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 à la banque. Sans le savoir, malgré tout, essaie et frapper. Que quelqu'un ne va pas vous me plus que moi. Or que ils ont passé pour ma auto bazangi. Amen. Maintenant, pour ça, volamu pe volamu ya liloba. Et premier de l'église, mandi bazangi wana, bazangi culte matinal. Balika tu pe wana, toucher ma motte. Tala ko battre ya wa battre la kalipota hadi liloba. Pe maman moko azokoma bazotambula na mwana kubaka l'église. Et les gars sentent que courant mon besoin de maman. Sentent que maman zokende pa ko makona sika bat bakeneki. Ya tani no nzambe simanga apendi mama singa pendi ki apemisi mama na courant wana. Otala ko biki samadi do batama kila moni moko iso para kite. On doit faire batali bala bazaka tout près ande wala bino. Tout le temps ensemble ande wala bino. Mochaka li do ba nakata motema. Simba li do bakata motema pokola simba bomo ina yo. Nous sommes allés à danger. Yahweh écarte kango. Pour abattre la libota, riche na Lazare, bota la sora, riche, bota la sora à Lazare. Et ça le maratina de l'eau. Mais l'immense, oh yo âme. Oui, moi on a ndoto ça a besoin de camion, ça a besoin d'avion, ça a besoin de téléphone et sur la ndenge dingi. Amen libota. So, ya ba oyo ba kosana na bosolo nyos. O ba ko viser matériel te. Bosi ya mukinde memi ko kawan, memi ko swan, memi ba problème, memi incompréhension. Bosi nyos mbonga mukinde memi na bitumbo to wonga na mukili. Ce que nous connaissons, Pablo va poursuivre ça l'activité. Peut-être n'a pas tout le monde à la terre. Gloire à Dieu, vous avez la richesse terrestre, vous avez la richesse céleste. Malgré tout, richesse terrestre, vous profitez de la beauté. Il y a un problème, pour tout le monde. Mais richesse céleste, il y a des soamis. Ça, c'est que les bambous, quand ils sont il y a un pays qui est soana. Il y a un Amérique, il y a un Canada, il y a un Asie, il y a un Chinois, il y a un Bazula na moto baondi milango bosi bandoba kotana yao ndima passe on pratique so ça le passe ko ça té passe ko ça toujours mais ko banga ngote to ya sala ya mwa kolongo nango nzamu ta sala ke sengo to na sengo so ko sana passe ko mona passe te ko tata joyeba ako wisala bino makambo epele tikete mabokisi na yawe ekokisama kapona yo madesir na yo koimpose nzambe volonté na yo te yebisa kaka tata abatilaka bomoi na yo oza na molende oza na mpiko oza na bolingo akonanda kilobaki nosuka mokolo na suka omona mboka na ya na boyeba kolanda mpona lobiko ya bomo ya seko pasika mpona bomaolanda mpona lobiko ya nzoto lobiko ya nzoto ye moko abongisaka yango tala ndenge baparent basimbaka bana me ndenge mwana alobaka te me mama koyebaka elamba ebebi na change mwana elamba me mwana ebebi na elamba te ndenge tata mpe azaka ndenge wana talela yawo na makambo nonio sepela toujours tiaka nzambe na oyo liboso
na makambo nyonso koluka mpasi te koluka mawa te mawa nde arme lourde ya Satan souci mais c'est aux armes lourdes ya Tata quelles que soient les conditions vous aurez la victoire. Victoire na makono neno Zamba uwe Tata mzasalola penase matoni pele kumpeke mungu na kule na bonuro mnene pele mungu na Tata so mmoja kwa kota kusiku kwa kwa mungu tamulisha kwa namna yo kamba likota hata na simbo na yo kabisa mete mungu la suka yawe ndamna mungu kwa mona mishi na yo tiende kule na mnota na libosa likota esengo maoneza ni mnene pele kukoso ne kumena kasiko kimia isa kata bakula mno Tata yo kisa likota ngolo pe mawana pe boni mno Tata ikamba balikota boni Tata mwana no santi kana likoleka la pekata bongo na tete mkola suka bango na mission Tata etenke mo likolosa la bongo kano Tata ko samarata bakula mna kwa Yesu Kristo na Nazareth na ngwami musanto dia kibela kina bomu na seko amen moto na kombo na Yesu Kristo na Nazareth. Merci à 100%. Merci à Miguel. Merci à la frère, merci à la soeur. Bandeko nanga nyonso ya mokili otala lisiko esili kolikana utabileko bisili koleka lelo yo Yawe akitisi pole bandeko nanga nyonso ya mokili